Bana ya papa moko, mama moko, me babebani eloko nini ebebisi bango bandeko wana ezali lingala esali ke bandongwana ezali likambo ya kare minye bandeko tobetela bino lisolo soki boyebaki te tozana lisolo ya Peter Kazadi na Jekobe ya tomonaki Jekobe ya ekobelela lobi nini o makambo nini makambo Peter Kazadi azali kosala ezali kitoko te bazali kokota na bakope ya ba minere bazali ko s'enrichir na ndenge moko bokoki ko stopper bango lisusu te mwana maya lobi pouvoir oyo mande ezali kokoma ezali kokende deja na suka batu ya IDPS bazali ko se retrouver te kaka batu ya libanda yango wana mibeleli azali komona de pauvreté liboso aye kobelela Peter Kazadi alobi batika makambo bango bazali kosala bango bato ya IDPS bazali ko se retrouver te batu mususu nde bazali ko se retrouver alobi na Peter ba stopper ba ko s'enrichir na ndenge oyo bazali kosala ezali ko honorer mokonzi ya mboka te batu ya Peter Kazadi pe balobi Jeko akoki koloba boye te aye koluka nini baye kopesa réponse par rapport ya kanda ya Jekobe ya likolo ya bilobaloba na ye ba secret mususu obiso toyebaki te ekomi kobima bandeko boyoka raison Jeko aye kobelela Peter Kazadi na TV boyoka bandeko soki lelo puisque Peter aza juriste de son rang. Il a un grand cabinet juridique composé de plus de 40 juristes, maîtres avocats. Le seul cabinet à Peter Kazadi et 5 preuves où je crois le Bikazana Bakare Minier. J'ai comme le robe Bissan. Les acharnement à Jeko les aboyés. Jeko a que pas Peter, veut même à l'intérieur. C'est ça la grande vérité. Dans l'ingil, les loba n'amboka bola n'amala. Puisque bêtises est comme il trouve. Bêtises est comme il trouve. Peter a beau ministre intérieur, 2 mois après, 3 mois après, Jeko Béaye Gotala dans le cabinet. Le cabinet a mis. Peter a mis la petite naïti. Jeko, je respecte beaucoup. Il a lutté, tout le monde reconnaît que c'est parmi les combattants qui ont lutté, qui ont souffert pendant notre opposition. Aujourd'hui, il faut bénéficier de souffrance et la lutte. Et c'est normal de reconnaître la moto. Toujours reconnaître. Mais elle déraillé. On va commencer à commencer au débordement, à déborder. À au moins dérailler si quoi. Tout de télémis pour te faire face. Tout le monde commet trop, c'est trop. Je crois que proposer Peter Kazadi un chef de secteur dans le lab. Jekobe a proposé Peter vieux comme ministre intérieur. Nana secteur nangai na lwala bakuna oyo soko cheli ngai chef de secteur oyo nakobana kopesa biso $100,000 par mois yo na pesa $50,000 par mois chef de secteur na lwala guerre ya Jeko ebana ne pas Peter bandeko bino moko boyoki ba secret tolobake bato bazali kosala pona population te eza ba guerre moko pona ba poche na bango ezali makambo ya soni pe ya mawa dossier oyo ezali à suivre ba financer Jeko to yaza bino moko lobi bozalaka soki ke non mutu asepeli te na likambo a se manifester ye pas sepeli te na gestion nazo rappeler na Jeko ke mbongo oyo une partie la kananda kuna ye euta cabinet Peter Kazadi. Au sein du cabinet Peter Kazadi, moi si à Jeko, Madame Daniela Sala au cabinet, pour ton information. Au cas moi, moi si à Jeko, Madame Daniela, Aza membre, il y a cabinet Peter Kazadi. Malgré Bouzo, je crois que je finis à Peter Kazadi matin, midi soir. Le qui a Jeko Beya, le qui n'a yé. Aza na cabinet Peter Kazadi, na setak, le qui a Jeko Beya. Pour voir que, et mon temps les a bien, il faut mon temps. Si on d'emblée lelo ni so yo ndenge zo lakisa biso wana soki ke lelo na yebisa vérité ya acharnement ya Jeko envers Peter Kazadi lelo. Est-ce que monsieur Zandjek émission c'est en direct, tout ça en direct. Bien sûr, c'est en direct. Oui, tout ça en direct. Merci beaucoup. Tout comme ça point. Au Congo positif. Puisque Peter Kazadi a donné à grec
groupe de réflexion des élites du Congo qu'on a géré. Je suis membre d'honneur dans Bissou Grec. Je suis obligé maintenant d'étayer la vérité. Il y a monté ma besoin ça la Jekobeya envers Peter. Donc Peter je crois que le makambo a mis carré minier kuna. Ouais babi lobi ango. Ce qui est l'eau puisque Peter Aza juriste de son rang. Il a un grand cabinet juridique composé de plus de 40 juristes, maîtres avocats. Le nom du cabinet à Peter Kazadi. Et c'est une preuve où je crois à l'objet Kazana Bakare Minier. J'ai comme ça. Ah bon, ce qui les longs acharnements à Jeko les a bouillés. Jeko a que pas Peter, VP à l'intérieur. C'est ça la grande vérité. Jeko Béa. Na lingi les loba lambo kabola nanga malam. Puisque bêtise est commis trop. Il frappe sur ma photo bêtise est commis trop. Peter a comme ministre intérieur, 2 mois après, 3 mois après, Jeko Béaye kota la na cabinet. Na cabinet ayambi. Peter ayambi ba petit na eti. Jeko, je respecte beaucoup. Il a lutté, tout le monde reconnaît que c'est parmi les combattants qui ont lutté, qui ont souffert pendant notre opposition. Okay. Aujourd'hui, il faut bénéficier na souffrance na lutte na ye. Et c'est normal de reconnaître en toujours reconnaître. Mais déraillé. On va commencer comme ce débordement, à déborder. À comment dérailler siko. Tout les mes siko pour te faire face na yo. Tout le monde comme trop c'est trop. Je crois qu'on proposait Peter Kazadi un chef de secteur dans le lab. Jeko Béa a proposé Peter vieux comme ministre intérieur. Nana secteur nangai na lwala bakuna oyo soko cheli ngai chef de secteur oyo nakobana akobana kopesa biso $100,000 par mois yo na opesa $50,000 par mois. Chef de secteur na lwala guerre ya Jeko e bana ne pas Peter yo qui chaque fin du mois ba lokabola 50-50 Peter yo qui en tant que petit, lui en tant que politique, a dit ok, je vais voir ça. En tant que ministre de tutelle, il s'est renseigné par rapport à Moutou, je crois, dans le secteur en question. Il s'est rendu compte que c'est un secteur trop politisé, où il y a beaucoup plus de conflits. Il y a des terres, Moutou a aimé dans le secteur. Ce qui a nommé et créé problème, et tout va revenir dans Moutou, le chef de l'État. Okay. Il y a des tueries dans le secteur malgré qu'il y a de l'or à tout moment là-bas. Puis dans FC Jeko, non, dans une information que le secteur a les sécurité moraux, ils ont bien été pour le pouvoir dans le son. Et que risque déjà, Zalagina Batou, déjà, il y a Batou na ye, avec la Moutoua na ye, à la présenter un peu mon conseil. La personne a Batou na Simanae, tout. Oui, Moutoua na Batou na Simanae, Batou non identifié. Comment ça? Ça m'a dit ça m'a bé. Alors, par le nom Malembe, président du. Zikana Loba. Ayena Moutoua proposé Moutou. Et pas na VPM pour bâtir Moutouana. Mais Moutouana peut azana Batou na Simanae. Ba Congolais. Moutouana azana ba partenaire d'ailleurs non identifié. Bazana indice à bien té. Nous ça c'est la télévision. Okay. Alors, Peter Aboy en tant que ministre intérieur pour la sécurité du pays. Alors Bijeko Moutouana pour nomaka été. Luka place musuka ile mususu na facilité mais na biloko wana na kota yango jamais presque risqué et ça lui réputation qu'on a pouvoir na biso guerre ya Jeko Bebandio leur VP man bimisi a nommé ba chef de secteur a très nommé Moutouana le ka décision arrêté bimaki a nomination ba chef de secteur yango moni kanda Jeko Bebandio bona il fallait qui Peter Kazadi a nommé les chef de secteur ne wazaki na ba mafia makila ba tuna maboko pour qu'il y ait ko sala mbongo Peter Kazadi a viva avant comme ministre intérieur malamu non papa to yebiso nyonso ça n'a rien à voir avec ma élection de Batobuto kanda Jeko ya mwana yana batu ba nommé na secteur wana siège na ya pesa bato mususu yana batu na secteur wana batu wana baza mabe yango baboya ko nommé ba yango kanda ya yone falaka ba $100,000 ne par mois. Veut ma ebisi abinyet so lingi mo par moi le mususu tout facilité yo et le ko na ko sala ngote ozo mon frère azol bakibila eza négatif largement oui ça c'est être méchant c'est vraiment être méchant oboni Jeko
président de la République ayebisa ozonga classe mokonzi mboka ayebisaki ozonga classe entre nous soit dit soki yo bimaki député national na miski kongo kelobala mononi mais français est synonyme à intelligence te na lobi boye eza na ba fonction musu bakopesa yo mpona kopesa ya fonction musu bakopesa yo te par rapport à ton niveau d'études. Je connais un ami qui a un certificat. Non, on a trouvé que tu as vie on dirait. Mais il a donné les preuves.